Voilà. Commandant Esso. Wayambo. Et là, moi, c'est préparé. Hein. Puis sur toi, Dana. Pour changer l'histoire comme la télé. C'est quoi ça, espion? Oh, moi, aux envoyés. Wayambo, Wayana, commandant Esso. Boketu Wayambo n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Wayambo, il est vivant. Voulou si Kimbango Esso, il y a autre aussi là. Nani, il est tombé. Limbonde zanga bicarbonate. Dans le monde, on a clip danger to vider, to le bateau. Vite fait. Vite fait quoi. Bino bo finga kaka, bo continuer. Au-delà ya kofinga bo bakisi kobeta. Kobeta. Ouais mabe. Au-delà pe ya kobeta. Bara. Mais ah bo bandi. Biso to leli hein. So leli là c'est leki. Danger. Mais ça la dit que oh, baza bana mboka. Oya biso ko za mabe. Rendre à César ce qui est à César. Ah bino osimbi bato na nzoto to yoki eza mabe il fallait quand même de bokanga ye bo juger. Tout le monde nous commander sur absobo akeno linga mwasa moto yango babet moto ngo robet anga na 2 mètres ndako na bana presse oti okola te yango babotoli miba omoni ba chinois bakangi bango na Congo chinois azolinga ko corrompre congolais na or mais yoti lelo za na buzoba oyambo bakangi na mwasi oza maele te yango moni ba chinois na mboka na bino bakangi aza sans papier na mupiko ya ba or oui, bah, ça combien de kilos par mois? 100 kilos par mois. Voilà, ça 70 fois 70 000 $ par mois. Il y a or, ça 500 sociétés. Oh, ils ont 500. Et chaque société, tu as un minimum 100 kilos par mois. Il y a yo tigalika wayambo. Wayambo va beti. Et pour mikolo, basida mibali. Ngati na bino bobota mabilongi mabete commande so est-ce kobota maboga rezangambo ezali sumu man Steve Mangweni mais commande so ngana na ngebe na timondo na ko journaliste bon sikoyo pourquoi batona basali la katilo la vidéo te bango tuka waya baza ba complexé bango ba monika compter plus les côtés les plus faibles parce que na mbongo te pour ba yebi keso ichilombo ya ba kendo fuka mais opesa bango mais yo ba moyo za na mbongo te yango ba sakana jour okoma wana kaka batwana bakolata ba t-shirt na yo parce que aba lâche aba bolole lobi kuna tomboy mutala ta ba t-shirt na biso pour bokozala au fondation commandant et so soutien ngana et puis biso lobi ta to libérer mboko mutako betre biso maboko tomboy ezala totongi mboka eza droit na bino ba congolais et bote commandant oui gloire boko pesa ngona nzambe gloire boko pesa ngona na histoire indépendance fête indépendance sala fête na ndako non mais la tête au commandé so wayambo Steve Mangweni bazoleka comment te biloko ne pas la biso ko zalate bosuki mabe yo tata mboza na poto wayambo bakanga ki na masi na babeti mais bo misaka ci vidéo encore mbila zozelela ba vidéo mbila zozela oza muta technologie yo masolo donc oyo kaka film omoni mundibo botindaki wana tout est alerté mundibo soki a publié yango botala ba numéro moko menacer c'est bakobeta pa ekolakisa ke téléphone ezaki enregistré na mututel nyos tout c'est près de l'état okenda zui tango akosua ye akotanga nani ayaki kocontinue bo publié yango commandé so obi plus grave et là on a sepé na monique ba Belgique et sécurisera biso obi ba chef de police à 1017 atinelinga lettre abi na l'action oui atinenga lettre abi kobanga te to na simano yebango ki to sécurisaka et puis c'est Gérald vendredi office d'étranger ba to benganga babi yeba yango ndingo zana to surveiller kayo balobi na yeba yango to surveiller to ebike ozo déranger mais ba mekaka tala bande ko nangai bitumbo to sala ngo na ba commander so na bande ko nyoso boza juste bande ko fe bokola bozwa biso lokola bino te tala moto moko ebita na bino nyonso omoni bino kono fukamela Félix etilo latindaka bande bato na epinaki boketu aya azonga nabombelaka bino yango te soki nalingaki kozonga kongo nakozwa komanda eso edi bolombo bazwi bandako tozwi mpe bafonction tozongi mais soki tovandaka libanda bokasa te ke Félix aleki biso na ba Jean-Pierre Mbemba na bakamere soki yo obotama faible vie na yo mama abotaki yo na tata oyo akotika bato na mokili eza biso te biso tobundaka mpo tokomana tobenga na Félix na bambemba
2025 dans tous les cas de figure ya boy figure ya bakokende Félix partira mais bino bayebozo tolandaka pe bino te tokipaka bino te yo tata mobimba yo mama mobimba et puis bato biso na mona pena boyelongo ka ngombe koma yo moto mokili oyo elongo ya ngombe ola tata boga lokwa komanda eso ta bote komanda eso yo ka bote na komi bebe bebe o bebe na yo ki vie la yo ba yebisi soko lingi kolongwa kasi mais Félix kilo na kiti ya vendredi Félix Tshilo l'auto sambwisa bango tu caméra ya kité batu ke ba ya kité assassin oyo makolo X o kereza na Grèce belé Jean-Pierre Bemba bango tu bateka Félix Tshilo yebisi bango o alingi pe ko travailler na ngata démissionner kende oyebi pani ya bisebo mbata ndi mutabandi makambo mbata tango balingi basilisa o ndenge eza boye bafete ezoya mokonzi fwatama quelque chose mpona bafete Félix ayibisi bango tala soki omoni ke olingi kolanda vision na ngai te oyo amoni ke ça ne va pas toyokani te avec Abim mais c'est bien il faut Jean-Pierre Bemba vraiment soki oza mobali otelemi okei tane bakomo toyebisaki Félix akosakana na bino Félix Kamere surtout baati lukweba préparer rebilo po biso tolingi na bobomana comprendre ko baati lukweba osoto aba mai kanga ye Félix Kamera préparer Jean-Pierre kanga bango era ngwango po biso to kanga yo silolo era ngwango mais olobi likambo te ngana yo na Jean-Pierre Mbemba na intercontinental Jean-Pierre Mbemba bisaka ayi Félix asa il est très bien kotanga te après Félix Olanda tata na ye est-ce que commander soto kosi ya solo bon makambo mo likambo ya lokuta bo mona keto mais depuis to lo baka dossier wana kaka ti lelo boko bomana opposition pour un changement de constitution et ko banda na kati ya union sacrée biso to ya ko bino ko achever bino kaka bo kende na projet na bino pour changer constitution bo pour avancer biso to talia po biso to bani na noter mais biso bino tout muto ko échapper azate carrière politique na bino zo koma na suka c'est fini ba on nyonso ba parti politique donc dernière année na bino yango boza ko vivre boko distraction le combien le 23 le 23 yango la moni nani manungo na bimi na beauté ya Noël ba beauté ya Noël yende ba beauté le kio tenga na to bala voilà bino moni oyebi que le 15 février la manifestation na biso bande ko tozala ébélé le 15 février manifestation ezali bato balongola Kabila na pouvoir eza biso eza ba manifestation omoni Tshilombo a réussi ko corrompre na bana mike otobande koloba wana o bana mike babimaki ebele ba corrompi boza wapi ça ba changer constitution aussi omona mboka ba changer constitution ka ya mbalaka taboy ezalaka te tango ko changer constitution parce que changer constitution en pleine azai sous président te président éthique na vie judiciaire ça veut dire juridique ça veut dire mutali sous président te siko nanya ko chapeauter en donc Félix a signé loi na yebande konangai biso to lobby il y aura pas ni changement de constitution ni modification de constitution Félix comme yozo kende par la force yebake biso pe tozo kende na force mais to boinde batu bolela ke azande ko azaki ndeko na bino il fallait qu'il pas pour Félix ebemena ye kozala to ko kuna ngona badal na ba béton to ko couler ciment likolo na bongo so ya mboso mboso ito kopesa exercice totie eloko na 1m2 alors so ya mboto limbisi uko komete cette beauté pas zindimba pas ça zindana bongo engende ye ko to yebisa nga kitia makolo tout droit to boy moko esala ko telema tout droit fixe wana baati lukwebo to yebisa telemisa makolo tout ana boy soki moko esali ka boy baati lukwebo odai to bande ko merci beaucoup to kutana na commander so depuis fête ya le 7 décembre oyo tokendeki papa Mbanze na mama bamona biso elekaki bien bino tobolandi image le 14 le 14 le 14 décembre elekaki kitoko tosepelaki mama Eunice merci na nyonso boyebi kaka exotique na biso eza na alost bandeko bokomaka kuna ebele bosombaka biloko kuna babingulu moko ebimi kuna ya babebe ayebisi blague te bingulu eza lokwa ngulu ya Kongo te nani peti na ngana na général isopole ya sombaka 5 boîtes donc
epa mama Eunice Ngulu ezali taba ya mwana Machumbe tamba ndundu ezali bongo tabango ya relengi bonengi secret mama Eunice bicarbonate na éviter to atia bilo ce photo ya tara mais il faut les gars yo mo mona makambo to ba keza solo petit bali pa mère ya ka veza yo mo mona ke makambo lo ba ngulu ezali na taba bisi bon tozo sa programme nango en tout cas bandeko to benga commandé so poto mona to moni peut commander so poto to si ça va clip commander so nze mwamvulu skimbango bo finga biso metozone biso to sa musala biso cible na biso za Kagame cible na biso za ba Félix Tshilolo ba Jean-Pierre Mbemba Bamboso na bato nyonso bateki mboka bino ba diaspora bozala bo bundisa biso te po bozo salela biso publicité bo sala pub bo luka destin na bino lelo boza be esclave ya bana ya Félix ya mwasi ya Félix ya Félix do age na bino bokomi bondimi na bino bozala na bino be esclave lobi pe bokozala be esclave ya bana eso ya Steve Maningwane ya Boketu Oyambo ya Edi Bolombo tozwa koyebisa bino ya solo ero nde bakomaka histoire moto vi na moto il faut koma histoire na pesi mbote na obi veve sa kambale pa yake beau frère propre et puis obi Boketu Oyambo n'est pas mort obi na bimisi Maréchal Njoube na mariage Maréchal Njoube en tout cas Maréchal Njoube moto bimisi Boketu na moni était Marius Bayende Kombelengi motaleki Notre-Dame na France Marius Bayende Kombelengi oleki Notre-Dame na Valère na Stade de France na Tour Eiffel Edi Bolombo pepe se botete Edi okenda wapi bongo papa Tomo bosana papa Tomo ba côté moko boye bongo papa Gile papa Gile lo sako mo commandant lo sako mi bongo chef fugo bosana Muyomba chef on atabola kala ba quelle grâce donc bandeko ezaka moi vidéo to sana commander so to la tsoka maningwe na yaki boye mais je crois to lando pe kuna o commandant na lost plus na lost maman Steve Maningwe na vazonga to na moi ba vidéo moto sala kuna ka filmer biso boya toka biso tozozonga Congo pe tozonga Congo pe to déjà na après tozala trop dire na ba politicien et puis trop dire tokolongola kombo ya Congo tozongisa ngo Zaïre bolinga te tozongisa République du Zaïre oboyi sala mokili na voilà merci beaucoup allez bye bye waya mbotokos ingeta